C'est le monde des esprits. Le monde des esprits. Maman tia la moana, son esprit est à côté. 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 Et le maître de tout esprit a ebini na osana. La Bible le but rovanda likola misala na biso. Azovanda likola misala na ye. Soka lona ki malamu, akobuka malamu. Soka lona ki mabe, akobuka mabe. Na minute soka loba yebisa batu makambo azomona kuna. Ezana batu musuba ko tika vio ba asala. Mutu soka kufi. Bible zo la saluso to kinda bisika mibali. Avant enlèvement ça. To kinda kana lieu de trauma na lieu de repos. Na lieu de repos. Na œil prophétique. Na œil prophétique. Maman tshela mona sali nzambe te, mais asali mokili. Na kati ya mokili bomo ezate. Na kati ya mokili vie ezate. Yesu azate. Musicien, soki otamboli mabe okufi okokende na lieu de trauma. Eza na musicien moko obengaka ye kombo aboma bato ebele na kikuiti nazala na campagne wana. Parce que les musiciens là baza na monde ya sacrifice. Mutazo beta concert kure katani na stade minde kufi babona ba esprit zo boma bato na kingo. Ezaki na ebembe ya papa mso kester bato ba oyeba. Bato nyonso bazangi ba musiciens ce sont des agents du diable. Bakendaka basini ba impact pour ba mimba sacrifice. Okufi na concert, okufi na cérémonie ya ba musicien oyo kombo Yesu ezate bakozwa yo comme esclave na ye. Des spirituels les anini. Oye kobotama olia mbongo ya ngango, olia mbongo ya mutazana loge. Olia mbongo ya mutu oyo azaki na banzela moko négative. Tango atangisi yo wana yelo kwa bakodia. Bato ebele batangisa ngona kodia basana ba dette spirituelle. Parce que bato nyonso ba mise ba bomaka bakoma ko sela bango na ba cérémonie na bango. Omona ba libérer ba esprit wana bazo panza sango na bango. Ba libérer ba esprit wana ekomemela bango bato. Okomona ka bato azaki mukie me Yesu amati likolo abeli crime moko beto apopole loko fule to nimba. Netinga za mutabandundu na kintu deza na famille na biso. Ozambutu bali mais basana bali ça déjà. Babiloko wana kintu dena kolinga teke yosa na kimia. Soksemo benga bango ba voler ba telenga na baluka mutu azwa. Oyo ba soksena bazani neti mama finga mwana yo zela mutuke tuta yo boye. Tango so lancer parole négative. Bango ba telenga bazala singa na bazwaka malobana baki ko accomplir mission na bango. Kindo ke travaille kana mbwa et travaille kana niaou et travaille na nzete. Kokoza bo sola bo moni mbwa ekokota na se. Po mbwa ndoka kota akati na ye aye esprit wana evandi. Mwana nzambe soko za na mutu mwa aza songa tongaka fulongole pembe na yo. Aza na sorcellerie parce que azozo information na yo, azo ba projet na yo, azo memelango batu. Omona na kata fa batu nyonso babimaka te. Batu nyonso baze sika moko, batu nyonso baza ko évoluer te. Eza ba obotama. Kake sika wana. Parce que mapango abongo za mimba nzungu. Nzungu nde mutekanga batu wana. Tant vie na yo ezo marcher te, directement singelo comprendre que eza na pentacle moko totem moko boye, eza ko engloutir lipamboli na yo. Bande kona ngai, oza congolais olingaka mboka oyo. Olingaka bana. Orphelina fida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bando kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelina fida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina fida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete
na décembre oyo. orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement. Franc congolais, ils en ont pas 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année netikaka bana nyoso ko bazala bandako ba parents. soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso ba orphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, bala nyonso ya chez Biso Télévision, na tombe bino boyi malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino Brad Bumba. Merci pour cette confiance et la fidélité sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous chez Biso Télévision. Merci à vous tous. Merci à tous nos abonnés. Plus de 164 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement sur cette chaîne. Merci à vous tous. Au Bolingara Biso Boza, na mboka na biso ya Congo, na capitale Kinshasa, Boza na Est, Boza na Ouest, Boza partout. Merci pour la confiance, la fidélité. Merci à l'équipe Mobimba ya chez Biso Télévision. Merci à Dinij, Eli ainsi que Chris. Boum, na musala malam bo c'est la biso. Merci à vous. Vous voulez encore vous abonner sur cette chaîne, juste là c'est écrit en haut s'abonner, appuyez ou cliquez. Alors il y a une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois dès que tu as une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions en ligne. Merci à vous tous, merci à tous mes partenaires, merci à Monsed et sans oublier Adem TV. Abonnez-vous massivement sur Adem TV. Vous ne serez jamais déçus. Vous voulez avoir des gags et ainsi de suite. Donc abonnez-vous sur Adem TV. Et merci à Daniela Mokoko Yaba Daniela. Aujourd'hui on est là une fois de plus pour la énième fois avec ce grand homme de Dieu. Vous le savez, l'amiral de la République, lui il a le pouvoir. Il a maîtrisé 4 forces au Nzamachila Biso na Mokili. Lui-même, il a été parmi eux, à Kendaki, à Monaka, à Zongibo et Poete Kolo, à Teyaki, Nanzela Kendaka, et à Yabo et Poete Arabiso. Na été le malam o yape Sarabiso, excusez-moi, je sais bien. Et Bele Bazaka édifié Nango. Lelo, on va continuer, on va parler avec ces grands hommes de Dieu. C'est vrai qu'on va toucher aussi quelques points. Il y a actualité avec les prophètes amiral de la République. Motonanzambe na pesi mbote. Mbote papa Brad, meilleur vena bananzambe nyonso. Esika bozali na pesi mbote ba nyonso balinga prophète amiral. Bana nyonso bala sambela kana prophète amiral. Nzamba ebisenga ke année 2023 eza année à lumière yango tozana 30 jours à prière toza kobima di ténèbres à la lumière ndengo zolanda nga bo lumière ekota na vino na santé na yo. Amen, amen. Voilà, le loto aussi mba mingi vaincre la sorcellerie. Ya on les appelle motuya makasi vaincre la sorcellerie. Maintenant comment arriver à vaincre la sorcellerie alors que tom suba za inconscient. Azana sorcellerie mo inconsciente a éviter comment ko bima na place wana. Alors, muto ko découvrir ndeni ni de yemo ngo landa biso ka babaka ba signe eza ba signe ya bo sorcellerie ya bondoki. La sorcellerie dans sa diversité eza na kombo. La Bible ezobengango achantement sortilège. Au Bible magie pe na biso na Afrique to bengango kindoki. Pourquoi bana nzambe fo balonga yango? Sorcier aza ennemi otoza na epembeni. Sorcier aza ennemi oyo to botama na ye, to zokola na ye, to tambolaka na ye, to bala ye to ya bala biso. Moko na moko ayaka na via moko pa
pas détruire to akota moninga na kati ya pasi. Très bien. Parce que la sorcellerie mission nangweza que mutu a souffrir akita. La sorcellerie mission nangweza que mutu a lela. Parce que ça n'a pas nzambe be bazo lela parce que ndoka kanga mabota. Ndoki abelisa ye. Ndoki a comme c'est chômeur, ndoki abebisele comex. Et ça n'a pas nzambe be a uta ki voyage akenda Europe to Amérique là. Mais jour ataka makolo na lupango famille azongi Europe to azongi Amérique azongi na maladi na nzoto. Okay. Et ça phénomène moko bizarre oyo ba puissance ancestrale ba puissance ya sorcellerie wana eza ko détruire ba vie ya bato ebele. Omona muto soka juste mzeme bima kaka. Ba balai ba pesa ye mbongo. Mwana mbala bato ya bali mutu biloko basenga pesi. Mais poka ka bato mo na kata famille bakabula ki biloko wana bien te. Po azoki elmeti mukie, o azoki savon mukie alobi totala. Totala siko libala ngo soki eza. Yo mo senga chaussure mo sepeli nango te. A sepe nango te bo foye ba pesa nga ya noir ba yelinga ya rouge ndenge ni. Mais ça ka chaussure. Mais sorcellerie ça kana en moko boye. Eza ko détruire bato. Oke kota na lupango moko bo pesi mbongo na garantie. Mais aussi on que kolo lupango wana zandoki. Loi na kati ya lupango neza ke jamais mutakokota na saka kufela mwana. Yo pesi mbongo na yo, mais okoti wana mwana no atikali, musale tikali okon par terre. Ba biloko neza ko endommager ba via bato ebele. Aussi longtemps que le Dieu de la Bible, le maître de tout esprit, a kotisanga na quatre mondes, pe apesanga maîtrise comment na ko bimisa bana na nzambe. Yango na yela ka bana na nzambe que jamais ndoki moko ko étouffer toi la mutu. So kindoki ezaka na mabele. Na tiapo yebi tous les quatre mondes. Kindoki ezaka na mabele babenga. La sorcellerie oyo eza na mabele, yango Bible soloba ke ya mabele na monde tozali terre. Na monde tozali eza ba pouvoir ancestral ezali, kindoki ya famille ezali, tozana sorcellerie mo benga bango ba voler, ba telenga na baluka mutu azwa. Oyo ba sorcellerie bazani neti mama finga mwana yo zela, mutu ke tuta yo boye. Tango so lancer parole négative. Bango ba telenga bazala zinga na bazwaka malobana, ba ke ko accomplir mission na bango. Ce que yango bana nze po balonga makambo wana eloko liboso kindoke travaille kana mbwa et travaille kana niau et travaille na nzete pokoza bosola bomoni mbwa ekokota na se po mbwa ndoka kota akati na ye aye esprit wana evandi bato basola yeza kwa azwa maloba nzoka d'esprit négatif et kopesa information parce que le diable la sorcellerie et travaille kana ba information alinga bala alinga tongandako alingo salabo soki bazu information ne ba ko combattre yo mais soki ndoka na information na yo te akoyeba sika okotela te yango mona mutu soki tonga yo tala ekuna donc bato batonga ka wana mwana nzambe soko za na mutu mwa aza songa tonga fulongole pembe na yo si aza na sorcellerie parce que azozo information na yo azo ba projet na yo azo memelango bato po bato na tango bakoyoka bato en yango mona projet kotina kati malade babokeli mutu malade. C'est ça les œuvres de la sorcellerie. Ya ngona bana nzambe sengeli ba keba parce que le lozo souffrir pour qu'un document ko azo combattre yo. Soko tang Ecclésiaste chapitre 8 verset 9 Bible solo ba ke na partie B l'homme est dominé par l'homme pour le rendre malheureux. Qui est l'homme là qui Ecclésiaste solo ba c'est la sorcellerie. Parce que la personne linga ko dominer bato. Eza ndoki alinga te église ekola. Ndoki alinga te libale progresser. Ndoka lingate musale kende liboso bando zo musala promotion ezate makambo sala ka développement ezate oza bloqué pourquoi na famille na bino boza na chef de la famille moko boye potine la embongo te na en wana lobi yaki panga te totala tokomona makambo nezo simba te la sorcellerie même de près même de loin et koki ko rendre mutu malheureux pe na kata sorcellerie toza na maladie héréditaire maladie à famille pourquoi koko na bino salaka ba alliance na ba totem ya zamba ba totem ya mai azana biloko moko kunaka na famille azwa bana na sacrifier bango aboyi ko boma mo me sacrifier bango omona na kata famille batu nyonso babimaka te batu nyonso baze sika moko batu nyonso baza ko évoluer te eza ba obotam kaka sika wana parce que mapango bongo za mimba nzungu nde mutekanga batu wana so tant vie na yo ezo marcher te directement singelo comprendre que eza na pentacle moko totem moko boye oza ko engloutir lipamboli na yo yango mona nza il faut ça la éveiller
Parce que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient. Parce que via batebele pe ba na butu. La sorcellerie travaille na butu. Batoli ko sambela te. Net na période oza ya décembre. Déjà na émission batwala na toloba ke batu bakokufa. Toloba ke tempête ya Léviathan yosani ekobeta na mai. Mai yo ebimi oyo toloba depuis les 5 ke ekobeta. Mai muke mebomi batu combien? Ebele parce que Léviathan a sa démon ya mai. C'est l'accomplissement prophétie émission. Oui, bandeko bakoye lisango ba mona ke toloba ki yango. Tempête wana ebomi batu. Ekaboli na banzela. Ekaboli banzela et bandako ekweyi biloko bato baby. La sorcellerie. Léviathan. Oui, Léviathan donc liwa bato uti ba force ba Léviathan ya mai. Des mondes à ravager abomi bato. C'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est le kit. Donc eloko za caché. Ndemute appliquer makambo. Yango mona nsambo zolanda ngai nzamba za na bezola muka. O comprendre que blocage eza ayote. Maladie wana eza ayote. Okelama te pobota bana kizengi, okelama te pobota kabana bazongisa bango makila, okomaka ami hôpital, okelama te soko bani makambo na ofo ekweya. Non, parce que bateau baza ko évoluer, basa na makolomi balé poza maboko mi balé. Mais laisse-moi te dire, l'origine de ta famille est cause à l'obstacle à destinée na yo. L'origine de ta famille est cause à réclamation parce que dans nos familles, netinga za mutabandundu. Na ki tu déjà na famille na biso. Oza mbutu bali, mais basa na bali ça déjà. Babiloko wana ki tu dena ko linga te ke yo sana kimia. Akolinga te moso na kimia, akoya na nzela femme de nuit, akoya na nzela mari de nuit. Ba chibindi est-ce que yo mo posera non? Poser la famille mais est-ce que yo mo pokuta na blo mo? Moi je suis appelé Élie de Dieu. Tes problèmes té mais les passés. Non, azana place cité. Dans les passés. Dans les passés zalaté. Dans les passés moi, oyebi ke nzamba memanga na monde wana enseigner ngai. Moi ngazalo ko Pharaon na kati Égypte. Na kepa Pharaon na yekoli makamne menaza ya yeti. Na ministère ya délivrance on azana ngo sengela ke na yeba ndoki abata makawapi. Esprit bata makawapi. Comment identifier? Parce que bato wako prophétiser na moni rabababa a langue belé mais et même délivrance cité et même solution parce que mutazo e baté comment akoki komisa na kati ya malheur. Comment ako restaurer vie ya mutu. Yango quand je regarde quelqu'un na tali mutu yaka na bakiti nazo tala mutazo identifier mutu ke osabo mutagangi. Jour na kanga ki endoki na église boye qu'il tokangi. Bato bagangi ko sala ka boete l'état zali. Comment ko dozon parce que l'état na biso bikindokite. Mais ngana kilt na kanga télé mozandoki. Oboyi na salo service ça. Démonstration mon. Parce que Jésus-Christ o apesinga maîtrise. Ya ko maîtriser 4 mondes spirituels ça na besoin bana na nzambe balonga kindoki ya famille, kindoki ya nation, kindoki ya monde. En fait esprit supérieur aux Jésus-Christ apesa biso le Saint-Esprit to triompher to longa na butu, pe to longa na moi. Voilà, très bien, tout le monde a boutou tout le monde a moi. J'aimerais maintenant tout côté dans la deuxième partie émission Nabiso tout toucher sur la mort. La mort. Après la mort. Après la mort. Oh. Gloire à Dieu, et l'eau comme l'âme. On va lire la Bible, hein? Luc chapitre 16. Toujours à verset 19. Au tanga tina se. Et ça bena moulaï au tanga Luc chapitre. Luc chapitre 16 verset 19. N'attends pas point sensé parce que TV Zangonga. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et pauvre Lazare était couché à sa porte, couvert d'élixir. On a continué parce que ce sont des personnes. Pauvre Lazare n'a un homme riche. Un homme riche, il a ma casse, mutaleke na mbonga zati. Mbongo ebele kitoko. Pe pauvre Lazare, azalaki na ye pauvre, mais azalaki na Yesu na kati ya motema. Azalaki na alliance na Nzambe. Pauvre Lazare azalaki na makwanza na nzoto. Soki homme riche azolia, pauvre Lazare bane koya na se ya mbetu, azolia biloko wana. Mais mutambongo na mutu pauvre, bango bali bakufi. Bake na mondo bato bazalaka te. Sotango bake kuna homme riche akomi kolela, pauvre Lazare azana kati ya kosepela. Homme riche na lieu de tourment, mais pauvre Lazare na se Abraham na lieu de repos. Mutu soka kufi, Bible zo la saluso to kinda bisika mibali. Avant enlèvement sam. To kinda na lieu de tourment na lieu de repos. Na lieu de repos. Se Abraham lieu de repos, mutu nyonso azana Yesu soka kufa banga netaki kopema. Mais mutu azangi Yesu a na lieu de tourment. Et ça na succès président de la République, musicien, pasteur oyo tamboli mabe
soki otamboli mabe okufi okokende na lieu de tourment yango ozomona banyonso basimba bakisi bakota baloge akosepela akotambola na mituka bien akolata bien akoklimase yo aloba nolungwa kuna oza eloko te nga na leki mais après la mort akozala esclave akozala ntina te okoyoka enkele yango bana na nzambe ntango oza na bomoi prépare etamboli na yo ntango oza na bomoi yeba vino ozomema yango wapi chacun de nous akovanda likolo ya misala na ye onga nazalaki grand prêtre onga nazalaki be misala na yo kofuta yo après la mort. Parce que après la mort ngai na simba yo tongo kinana banda kwa nganga bakotsa bino na baserkate wana ezaka lokwa liwa te eza pena kufa nga na kufaki pona nakendaki école après la mort moi nakende fa nakende na kufa mais kola zongisi ngai liwa et avalaki nga artiste ba oto kufa nini yo atake prophète après la mort na bango ba mama chala mwana pe asonamba to nyonso wana tu ndeti mama chala uti kufa pe asonam bible lobi to kovanda likola misala na biso azovanda likola misala na ye soka lonaki malamu akobuka malamu soka lonaki mabe akobuka mabe na minute soka loba yebisa batu makambo azomona kuna ezana batu nsu bako tika vio ba asala ezana batu nsu bako abandonner soka vande sika malamu azo sepela lobia misala ngesa nini efuti ma soki misala mabe na œil prophétique mama tshela mona sali nzambe te mais asali mokili na kati ya mokili bomo ezate na kati ya mokili vie ezate yesu azate misala nde futaka biso papa même ata yesu balobaka lelo komba nzambe ezofinga ba pasteur ongai nde naza patriarche ongai bato nyonso fongani na impacté bango mais c'est la fin qui justifie les moyens suka nde oyo lataka bato jaminene yo avokita bafongolelo portière yo zaboye po mutamona yo fafuta mbongo faut soit fiche il faut so bazo bengo yambaka te après la mort bato na tout ba lieu de tourment par rapport nenga zo memela vie na ye Dieu nous a fait des serviteurs nzamba sala biso basali ya bato balandaka biso nzamba sala biso ba prêtre te nzamba sala biso te tozala tozana kiti moko boye basela biso liboso okiti wana ndenge za wana ngande batu nyonso non il faut que la simple parce que chacun de nous akovanda na misala pasteur Simato ya musique oui musique profane musique chrétienne ou babe tout ce loko oyo mutakufi na activité na yo eza na musicien moko obengaka ye kombo aboma bato ebele na Kikwiti nazana campagne wana parce que les musiciens là basa na monde ya sacrifice concert ezobeta menga concert wana nazana campagne ya Kikwiti totanga kombo te parce que makamufo toza besoin kimia mutazobeta concert kure katani na stade minde kufi babone ba esprit zoboma bato na kingo ezaki na ebembe ya papa na biso Kester bato baoyeba bato nyonso bazangi ba mission ce sont des agents du diable bakendaka basini ba part po ba mema ba sacrifice so yo muto okempa na bango ba lié yo esprit na yo musicien lié oké ko salela ye okomi esclave na ye okufi na concert okufi na cérémonie ya ba musicien oyo kombo Yesu ezate bakozwa yo okomi esclave na ye musuba koma ko salela ye ayela ka mbongo musuba koma ko salela ye ayela ribatu amemeka batu akobanda ko invoquer esprit na yo bobimi pe boke lukela bango batu parce que batu nyonso ba mise ba bomaka bakoma ko salela bango na ba cérémonie na bango omona ba libérer ba esprit wana bazo panza sango na bango ba libérer ba esprit wana ekomemela bango batu okomona ka batu azaki mukie me Yesu amati likolo abeli crime moko beto apopole loko boye foule to nimamo parce que bato baboma baza ba serviteur na bango après la mort ce temps où yazo dai misala na siko akozala le plus pire na bana oya boti et comme on a dette spirituelle vous connaissez dette spirituelle les anines oye ko botama olia mbongo ya ngango olia mbongo ya mutazana loge olia mbongo ya mutu oyo azaki na banzela moko négative tango atangisi yo wana yelo ko ba kodia ba te belé batangisa ona kodia basana ba dette spirituelle parce que mbongo wana ezaka ya bino te les esprits ndeke ndako benda mbongo wana tango yo kolia ngo mona osana maladie moko esila kate
okoma mene vi moko boye omona lelo za bien lelo za mabe lelo mati lobo kiti makambo simba te parce que eloko nyonso eza négative na bato batangi nango na bato baleli na yango na muto bakabeli nango lobi kokoma nyongo na yo okufuta. Mais au lobanine na bato baloba na biso même la chez biso il y a 2 ans passés je salue maman Béuciel, je salue d'autres personnes que King Kester est mené à un allié du repos. Azawavi allié du repos. Oui, parce que nagolo ba noté parce que nazana thermomètre te mukola kufaki parce que jour muta kufaka ako confesser ako ba kolo limbisa ngai na yambi yo yaka na vina ngai na mota wana muke wana na ta muke wana Nezala mama tchala mona pasa na place na croix Golgotha wana. Croix Golgotha mama tchala mona za na place. Yaza ledi tu mande. Te soki ava kufa yo zala kité, mutazala kité, mais aza na place. Ka Claude Bachala mutazala. Na yebite loko ni alobaki. Croix Golgotha na ba musicien nyoso mona. Yesu akufela bango. Il suffit kaka reconnaître mabe na ye, avouer yango, abimisa yango, aza na droit ya sali. Azana droit ya pardon des péchés, azana droit ya purification. Même ça teka âme. Le nom de comme quiconque croit a confessé à la bouche qu'on parvient au salut. Et ça la âme nous a soko confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça m'a comme te battu 100 jours à prière. Et ça comme quoi kolo esu kota na motema nanga, Satan kabo na yo, Yesu zala kolo pe mobikis nanga, les salut directement. Mais na esprit prophétique na yo. C'est le monde des esprits. Le monde des esprits. Maman tchala mwana, son esprit ezako telengana. Son esprit ezako telengana. Son esprit ezako telengana. Son esprit ezako telengana. Et le maître de tout esprit a ebini na osana. Le maître de tout esprit a ébé lokoni nosa. Qui est notre Dieu? Abimela Moïse abi je suis l'Éternel, le Dieu créateur. Je suis, mon jalis. Oyo kombo na ye et se présenta. C'est le nom de Jésus. Oyo pesame la batu nyonso. Na muto nyonso koyamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Abenga mwana nzambe. Yango nazo sabana na nzambe ke olingo bimana kati ya citation wana eza makamba réunion famille te. Eza makambo te ya kolela. Na memelio Yesu na ngonga oyo po bikiso na maladi wana. Na memelio Yesu na ngonga oyo po changer identité na yo. Na memelio Yesu oyo po bikisa mwana no na za na cirrhose de foie, abikisa mwana na yo oyo hôpital ezongisi ndako oza na ndeko aza na koma. Oza na ndeko aza malade, yo moko za malade. Yo so landa ngai ke obota mwana moko aza na malformation. Azaki zeng soki na kufa te benga prophète mira aza restaurer. Ça je te dis au nom de Jésus parce que la personne qui tient de suivre maintenant nzamba pese maîtrise à 4 mondes pas biko détecter l'esprit pe satana négociation za la gâté parce que na yekola pe kola bimisanga pona fongola mabota ebele yangwana to solo ba di ténèbres à la lumière. Bien aimé Yesu azo peso solution. Le prophète amiral azo sambela pona banyo tous en 30 jours ya prière. Oh Yesu a pesi biso makoki ya kosambela pona batu nyonso. Tozolo ba di ténèbres à la lumière. Kana yo wana yo botaka te oza malade. Musala na poto ba bengana kayo musala ozwaka te makambo esimbaka te mukanda na ozozwa te. Numéro de téléphone na plus 243 81 37 57 51. Plus 243 81 37 57 51. Plus 243 81 37 57 51. Obengi biso nyonso tokoyamba yo pe tokosanga te kosambela pona yo. Merci beaucoup. Le prophète amiral de la République. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous chez Bisso Télévision. C'est ma chaîne, c'est ta chaîne, c'est notre chaîne chez Bisso Télévision. Merci à vous. Vous voulez vous abonner sur cette chaîne, juste comme je l'ai dit, là où c'est écrit en rouge. S'abonner, appuyer. Si vous le suivez par ordinateur, cliquez. Il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe. Si Dieu ne revient pas après moi, c'est Cheikh Moukadi. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bande konangai, oza Congolais, olingaka mboka oyo. Olingaka bana,
orphelinat vida ezobenga yo ntango ozwi mwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela mpe bango moto aza na motema mawa oyo aza na bozwi ate ya mokie tosunga orphelinat vida na $1 ya pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe na nga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso oyo bazala bandako baparent soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir